Mama, kombo na wana? Koma Nzuzi Zoa. Ovandi wapi? Na Batende 21A. Oza mokristo na biso awa ya Saint Alphonse. Na ki liboso na makala mobala kufa ya mikolo na zongi awa. Dimanche na église na matin ya nyonso to dimanche. Beta lisolo nini ekomeli yo? Nikame komeli ngai lobi na 12h na zumbo epa ndeko na mwasi ata ba $300 na ba francs. Pa nyonso basanga séance na mema po. Na somi po na kintaku na liputa na kitamba na koti na mbongo na kati. Na bando okende na komi na mango. Kamino ya simoke bango be limete. Na zui na koti to koti na fille moko a rappelé la mango. A commencé à notre soleil a commencé à njili na koti. Na kamati lala na kolia. A to bando okende ti to komi la porte ya Saint-Zeph na place ya munene. Na place ya munene to komi siko nga bo kisanga ya ote mama to kiso awa te po place ya munene ba camion mabe bako kisanga to baluki ti na porte ya Saint-Zeph ngabila kita Saint-Joseph na hôpital Saint-Joseph na l'hôpital to kita mo to kite ya te to baluki lisusu ti na maka mo to komi na pa matete ngabo komi singa ndenge nini na kene séance balongola matrisi na kine séance ya chimique et pas chimiothérapie et pas docteur elegeleka mamona pongi ndeye zo inga na yebakite na lobi na asute na mona ka to komi bolongola bango bilamba na koyoka matoi bilamba batenga na misu na mona bato te bolongola bilamba balongoli mama ngo soki fille soki na yebite balongoli ngai bilamba nyonso na tikali ndenge na botama alba balalisinga na mabele place ya balalisinga na mabele na mona na ofina na osimba boye matiti place on mai ndaye kene balesa sur mai élection ngabi likamile komeli ngai lelo moi pela lobeyate na vanika na motema na bonda kana kata motema na bonda lokwa pongi esa esika bat bazaki mingi to ake bele to ake pe mibali moi mbali moko akimaki Babete masasi akimi pe mwa mobali na salini na mwa mobali akimi ngana oyoka matoi bebe moko ayaki pembe na nga akolela makasi basene mundela otika motema na bonda kana kata motema na bonda lokwa pongi esa esika bat bazaki mingi to ake bele to ake pe mibali mwa mbali moko akimaki babete masasi akimi pe mwa mobali na salini na mwa mobali akimi ngana oyoka matoi bebe moko ayaki pembe na nga akolela makasi basene mundela botika mama oyo aza nzambe botika mama oyo bolata bilamba balatinga jipo balatinga elamba balatinga kupela lataki ale bazwi ngai mundela ngana kotika ti epa ya wuti na kotika nga moposo na pesi bino mama akozala te mama aza nzambe mama toke mundela asimga liboko nande bakosanga vatina mpe nayebi te na yoka loka mutu babeti alembi babeta inga mpe mingi place oyo na fimbi na misu place oyo batia inga elamba esanga place misu evimbi awa na mona yango ti siko pasi liboko yango pasi makasi na kati babeta inga makasi ali bakoti nga na vatire wana tobandi koya place yango tokoya zelo esala boye zelo ti tobimi place okomi na place moko tie twa nayebi te se place na mona kaka tokomi kote ya matete na batende awa na mama kita balongo ndenge elamba ngo na misu ta balongo na misu ata mundele liso esa efu kasi mundele mandefu ebele milai mandefu bakisinga na koi wana bato batondi bango bakei moya okanga ya te moya mpe na lobe ya te mama moko ya pharmacie aya na batende wana abelinga na ndako afandi na kolela te kolela pema mokuse mundela na kati kutu na bosa apeinga mai alumi mama melo ya nzambe afongo mai mela pema po omona pema mokuse na meli mai wana esala oyo eloko te mama ya pharmacie abengi na batende pa na biso bato baye batondi nga na butu na 19h ya nakumisi nzambe oyo abikisi ngai mbongo noto ekei
makambo to ekei bazwaki yo combien? Bon, il faut $300 à séance. Ouais, séance. $300 na ba franc na bon musu na ina o lek na pesa ba 500 atanga ki angote. Na 50 francs na kati ya katini wana. Est-ce que aussi ozongi na hôpital? Na koma ku to hôpital te. Na porte na kutana te. To baluki. Yaki na 12. Ozonga na Saint-Joseph hein, na hôpital pour batala na nzoto hein, soki likambo to ezali te. Bon, merci pour le témoignage.